balobi Congo promo de fate bolandaka Congo promo pour ezoloba vérité balobi avec Congo promo it's not the same c'est pas pareil Raph Nguendo check Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Nguendo, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Raph Nguendo nde na nenga mabete Congo promo Raph Nguendo aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc ya mutanzala te. En tout cas félicitations, merci Sito Oumela. Raph Nguendo, le présentateur la force créative Congo promo Congo Boroto, ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir
Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Nguindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Nguindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raf Nguindu. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. Igela Coiffe Ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la Coiffe Ikote. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales. Pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon Sous-Bois, dans le 9-3. Référence, Salon Hugues la Coiffe Ikote. Votre réservation au 01 41 55 0000. Et voilà, merci beaucoup parce que vous êtes très nombreux en ce net moment pour nous suivre. C'est déjà votre émission qui commence, News des Kino, avec moi Betty Massengou. Je suis là. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Eh bien, salutations déjà à l'équipe technique qui nous accompagne. Là, je vois déjà Jean Bilongo, papa na Jean Smith, papa Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin. Salutations à vous, salutations à notre cordon, Timothée Piana Serge, Christian Bouy et big salutations à notre boss, l'ingénieur Raf Nguindu, notre papa, depuis les États-Unis. Aujourd'hui, je reçois pour vous un docteur tradi praticien, muto vraiment à traitaka na bokoko comme il se doit, bokononyo sozanango, bisiko bozolanda biso de partout. Ne vous inquiétez pas parce que tozana papa Paul et puis liboso na biso tozana bakisi so boko peso ki tona mulai ezara déjà wa. Papa Paul a quoi expliquer biso bokononi oya tretaka na Papa Paul a tretaka, voilà. Merci déjà na bandeko na bozolanda biso. Bonjour papa. Bonjour maman, bonjour maman. Bonjour. Un mot na bandeko bazolanda biso de partout na émission na biso News des Kino avec moi Betty Massengou na Congo Promo Télévision o ebisi bango nini. Bisi bango mbote, na pesi bango mbote na kombo ya Nzambe parce que nyonso ezalaka tozo sala ya Nzambe. Banjete Combien d'années déjà na musala o papa Paul zo sala robi ki sabato? Musala yo na umeli nango papa. Na umeli nango makasi bato ba yebi nga ba yebi. Na umeli nango makasi bona bana ki yango mwa muke na mboka. Boler na yawa na vana ki na ngiringiri. Na tritaki mona masimo ko certainement le soka za na Allemagne ta za na Angleterre. Azoko na ba règle douloureux. Boler na salsiye abiki akomi ko sa publicité comme kengana za nganga. Bon moni pesa kinga isengote na baniko kima na baniko kima mais nzamba za mayel na juma misale pa muso bana 68 mais na 70 a orienté ngana ke ko zo musana DCMP dépôt central médico et pharmaceutique c'est ozo bazo sal bankis pour le moment ba dissoudre yango mais to sali kuna ba mbula na mbula bazo musala basala kaka bankisi bon azotuna ba pharmacien azotuna ba simise bankiso baza bankiso bazo sala ezaka banjete za ba posi njete baniki batinde na lui et batia ba agent conservatoire ba bon mais biso ezaka direct de upesanga gu na bitien nazo bebisa mosala nga pamba ande na baniko meka banjete et ça fait le lot ceux qui na ibisio que na sali yango plus de 30 ou 40 ans au tiantembe parce que naza mona mukete naza mukolo oui voilà. Mais baboko nini o papa Paul a tretaka po bande ko bolanda biso to mona rango mona munga nga mususu nga na tretaka hémorroïde na tretaka kyste na tretaka paralysie prostate aso tanga vraiment baboko nini so mais mutu lero ya boy azune pe guérison te mais pas na yo boko nini o penza o tretaka yo pe spécialité na yo nga penza na gaisa ko bukana moni soko bukani ata ndamu so na simbi yo bikite ça n'inquiétude moi mon kepe paralysé pour nkoko nanga azaki ko sala ngo un jour na musala na salle de peinture na zo saponga pe na bandaki comme peintre na musala kuna bon moninga moko azaki loboko lembi na biso na mboka to sala kana na njete
na simi nzete boka nazo maseye mundelo tozaki na yaro mona non oyo ezana eloko te ezana impact te parce que ezana nzete il faut sala na maboko na yo ozwa mwa moto na nzoto na yo. Eh bien, vous avez une idée pour faire avancer la communauté congolaise de Dallas. Voilà ce que vous pouvez faire. Déposez votre candidature pour le poste du président et pour le poste de chef de groupe. Du 14 mai au 16 juin, dépôt des candidatures. Le 5 août, débat contradictoire. Et le 11 août, élection. Nous sommes de la commission électorale de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. Ça est bien fait. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je pense que ma collègue a vu ça. Comment est déjà? Nous avons fait ça, ma collègue a vu ça. Papa, ngaso na uchi poto na ya kanzela moko na biloko na ngai. Azana descendance ya Satutoma. Bandi marate za ba ya famille. Mais na ciber service andi marate andimi. Bana ya France, Paris, Lyon, Toulouse, Rennes. Bino tu buya kote wana. Uzana iloko dingu tinda na Afrique. Toa na Congo na Kisasa. Nikuna yazo ngumba mako kukena na yoko stratite. Service agence pas comme les autres. On a lisungi nzambe po mingi baloba ba docteur bazaka ba tradi praticien basala ngona ba kisi. Non, c'est faux. Mais kisi eza ba nzetete. Kisi penza o ya OK. Non, c'est faux. C'est faux maman. Na bamboka pa papa na moni ba so ko expliquer biso apo na bande ko na biso su bana poto azaka ba mama mwe ndenge tokola nyonso dozo sala le même micro oyo eza ya mondele mondele akaboli mukolo na énergie yonso esili et puis ndenge toyokolaka ndenge toyebaka mwa moke kala okokima kosa te lokola oyo ezali nzete nzete oyo totumbi yango tomelange yango na mungwa nyonso te mungwa oyo babengaka sel iode oyo balambaka sel ya cuisine oyo eza na iode po epesa bagwatre te gwatre ezali lokola hernie todebrouillaka gwatre ma moke todebrouillaka hernie ma moke et alors eumela te omweke bandi
ba melango ndenge nini papa Paul talaka ba John Lubila l'exceptionné ba Olanda biso ba William Afoso ba Olanda biso la joie Amado Pichuna na masanga kenike rapide na masanga soko mele oyuki ka plaisir après Lubi esili mais il faut melango na ba coca ou bien na bati tu es un peu chaude cause la te o melika le et puis réponse dans te o melika 2-3 fois o ko joie réponse o esengeli la quantité nini à peu près bouillant au tina masa boyo ka bolango non boye po oyo kir mobimba mais kir nango ezaka à peu près 3 jours une fois par jour au mélanger au méli aussi ici 3 jours force konzo soki bayebi adresse yote bazwa yo boyawa posi yo moni esika na salaka et to salaka ndenge ni to bomba bantisi na ndako te oyo pesi commande na yo yo ke après oyo pesi na yo yo age to mo déjà poussé niveau je pense bande ko Hollanda biso ba omona babi papa munganga déjà age comme déjà papa mais oboza na konzo donc c'est que maman penza na ndako asepelaka loko soko zo melango même baningo to sala na bango so balani mission oyo bako sepela makasi po balela ka mingi na leka mais na lingana nga ko leka te nalinga kokoleka na batebe mingi te to yo lando penati na source bisika o travail pour t'occuper sango na yo eloko ya malamu ata oboyi obombi yango suka eko bimaka ka lo roi tsunga ata finiki mufinuku mais eko bimaka ka merci mingi mama mais hôpital na église eza publicité te ba pasteur balimisa ngai baningo basala mosala lokola ngai balimisa ngai so tozoleka na TV po mboka monene ozoyoka mais hôpital ezalaka bouche à bouche ngana salisi yo biki oyibisi yo mais otelemi ngai yawe lokola bandeko na ngai basambelaka ngai boya ngana ko bikisa miracle zepa nanga miracle yo ko senge pa ya mutu ata papa na yo aza riche yo lobi lelo na ko senga facture pa papa soko ke papa apesi yo te mutu yo pesi promesse okozwa soni pa na yete miracle to senga kango epa ya nzambe ali yo bengi bato boya bokozwa miracle soki nzambe yo ko senga miracle apesi yo yango te okozwa soni te miracle wuta ke pa nzambe ezaka publicité te yezu ye moko abikisi mutu alobi ko yebisa bato te mais sengo ya mutu wana alobi te yozo bela ndenge na bela ke mutu abikisa kinga azali yezu. Voilà. En tout cas, merci beaucoup papa Paul. Je pense bandeko ba Hollanda biso baso comprendre papa bongo oyo qui sont normalement nango ezana bouteille utilité nango eza nini oyo ezali kisoyo eteka makaminga po etritaka presque moi malade belé. Soko meli yango ozana prostate ekopesa au moins chance. Soko meli yango ozana infection. Soko bikite te. Na timu tu amukili témoin te na ti témoin nzambe. Soko meli kiso oyo mulangi oyo mobimba suke silver anton ver na po ver anton so ozana infection ata oyo posu infection to monawa oya passe. Soko meli yango bikite ezali kambo. Mais tritaka moi malade belé po ezana banzete belé ekoti na kachawa. Eza un peu amer mais soko melango bikite na titembe parce que espérance mingi ewuta ke pa na nga moko ozomona nga moko tsuna beli na salinkisi pona nga moko so na kufi nga mona kende mais na sina bikisa bato ebele ba famille bani ba bikisa bato ebele ba oyo basi ba milinki so ba moni te ebele ozomona ba mama na nzela agumba mi mokongo eza ba infection omoni mbeto oyo soki na lalisi oyo na semboli akokoka kofongola po infection etumbi ye pasi mais soki ambeli nkisi oyo deuxième molangi ato buki ye mokongo boya koyoki so pasi te. Merci beaucoup papa Paul tomoni pe oyo bande ko Hollanda biso champion Kayembe na Kenya, Blaise Kava na Kenya, William Afoso grand pétrolier na Luanda donc grand boss donc John Lubila l'exceptionnel aux États-Unis, la joie Amado Pichuna na kata France bazo Hollanda biso baye ba rapport eza bande ko mingi bazaka libana mboka bazo bakisa mundele musupe esimbate alors na au conseil bino bo meka bakisi ya papa Paul parce que biso mo to ba témoin au killer to mo na ndenge batu bazo yebele bazo bika mutu na bokono na ye azozwela ngo lobiko alors pona kisi on a habité to mo neza na flacon mukie utilité na ngoza nini kisi oyo to saki yango idengama pona bano ya kizengi na bato baza paralysé parce que
oti yango ata omase po massage na biso ezaka mwa pasi okoka kotombola liboko te tokotombola yo okolela mpenza okolela mosusu maboko boye tokosembola mais tokopesa yo nkisi oyo toti ya zolo toti mpe na miso mpo ematisa yo tension te nakotraite bato moto azalaki komona te akomi komona mais tomoni ke non nkisi yango etritaka mpe miso omoni nkisi mingi tozwazwa mayele na bato boyano mutu pasi soki oti yango kula mama moko ayaki lobi ya mutu toti mais en tout cas asepela akende esengo azwi yango akende esengo baoyo bamonaka te bazomona surtout bamaître baenseignant balongi batiaka nkisi oyo mingi vraiment conseil napesi bango mpo nani poudre oyo ya cré ebebisaka miso nase nabikisi baenseignant ebele awa na nkisi oyo bameka nkisi oyo ata azobela miso te mais atia nkisi oyo kisi oyo etretaka mpe cataracte so oza na cataracte soki ebandeli oti yango en tout cas ekolimwa ekotepa etretaka mpe bana maladi ya ndeke etretaka mpe maladi ya ndeke mais maladi ya ndeke ekozala mama moko mpe mokolo lokola yo asalaka akei na camion boye bazokende na chauffeur akwe abiki awa nasali me nasalaka na bankisi mosusu ya komela mai natumaka banzete natina kati ya mai abandi komela mai wana na oyo en tout cas maladi ya ndeke ifo esila parce que preuve wana eza epana so babotaka te surtout bandeko holande so ebele na poto wana baproblème ya stérilité secondaire bakosala ndenge mingi omona basi babotaka te ezaba infection mingi basi babotaka te eza bisela le mamoni mokisi wana le tozalaki kuna na mosala toyobenga yango lenderle ezalaka 30 comprimé chaque jour comprimé moko mpo ozwa jemi te bankisi ya ndenge wana epesaka mpe mobulu ozomona epesaka mobulu bankisi mosusu ebloka mpe trompe ekangami trompe eza mwa motsopo moko ya moke entre nzoto na basi ti kuna esika nani mwana avandaka soki trompe eza bouché mai nyonso oyo ekobima moni mibale bapesaka rapport basi soki tosala rapport na papa soki natelemi mai nyonso ebimi cestadire trompe na ye eza bouché nzela oyo elekaka te mais soki omeli nkisi oyo en tout cas oyo okende kosala hydro yaka mela nkisi oyo donc kisi oyo eza nango mpo na papa eza mpe mpo na mama donc mpo na infection nde bamama mpe bakoka kobota te bastérilité akende konyoka na bahydro wana bambongo ebele avec oyo kaka mbala moko c'est bon ata ozosumba makila ata oyo bazalaka motsopo ebimi en tout cas soki ameli nkisi oyo soki motsopo ezongi te nayebi te sur trop donc expérience eza mais baformule wana nyonso ozwaki yango wapi liboso na biso azaki monganga nga natiaka tonga nasalisaka bana awa na ndako nga moko bakendekende hôpital te bon azoko olakisa nga mwa classe tosaki eza moke azolakisa nga na hôpital tout ça nazoko okende batravail manuel te na mboka nazoko sokola baninga bapota tala boye tala ale na courage na ngai nakomopesa mwa tonga toyekisa sawa mwe nasala na hôpital te omoni nakei na tendance ya kosala bisika bankisi kaka mpona mosala nga nasala lokola nazaki na papier moko te mokana moko te mwe okende osala na hôpital te osomona mais nkoko na ngai na mboka azoko olakisa nga banzete oyo azalaki koyebisa nga boye mosala ba grand frère na formule ope papa Paul obi ke ba mindele ba lukango na ebite mingi pe bayaka vers bino bolakisa bobe botekela bango pe formule osala bo bia obanga so teki biloko ezala sute ko maka kisa mindele na sina zwa 2 ou 3 fois ba mindele baya mais soki ya sombi formule na sina yibisaki mondele moko belete soki yo lingo ozwa formule oyo ya nkisi oyo ya kobaka na mokongo pesanga $17,000 seulement
Merci beaucoup, Papa Paul. Je pense bien, Bandeko Baza vraiment ébélé à Rolanda Bisso. Alors, pour nous, Baza intéressé, Baza a problème, il y a stérilité, infection, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, Baza a problème, il y a paralysie, il y a AVC, Baza a problème ébélé, hémorroïde, kyste, prostate, myome, Koko Salandeni, Rosoa, produit au Ndengenini. Et puis, quelques salutations. Et l'Ibasouka na émission na biso à Lelo. Omone po na expliquer au mamoke. Omone nkoko na ngawe. Maman oyo tokoko le bate eza malade. Mais défaut na l'air ko parce que l'air ba botsaki ye na ba coucher jende et sala ke mo erreur. Ba benda ki liboko moko ju défaut. Et perkité ti na omoplate. Bon liboko itikali na défaut yango moni to bandi oyo ezali deuxième séance to sali. Séance ya liboso to massé to kati to tinkisi ko pikisa ba inflammation moni ba inflammation na ekolate mona mimi ezaka na bato so mona ajuku wa ezoko vimba mais ben wana eza ba os moko bon na bosani comme na français mais ba os moko ezaka un peu molle nde vimbaka vimbaka ndenge mona liboko lokola zana ajo ya moke il faut ko salisa yango soko tiki yango tant que yazo kola malade pe zokola au moins ko des formations au moins mingi bana na njela au moins liboko tout ça et banda kaboui bon voilà alors on a traitement à bébé nabiso et ko durer pendant combien de temps? Bon selon organisme ya mutu ezalaka le quoi tout ça là que moni tout ça les première séance deuxième séance to kangi première séance to kati ake après 3 jours à zongi to kangi le quoi to kangi boya akosala 2 semaines l'air to ko fongola ce qui est zongi normal ça va ce qui était to ko bakisa 2-3 jours ya massage selon ya mutu musu ko pesa ye aspirine moko abiki mais mutu assurance ezali que azonga normal loboko yoza vraiment normal assurance ezali parce que bon nga na yeba kana TVT premier ou deuxième fois na le kana TV bon na linga ka ko le kana TVT na ko expliquer yo pourquoi na linga ko le kana TVT bon omni mama yebinga te na bikisa ki mutu mosusu mutu wana yibisi mama mais l'air mamone pollution ça va hein? Mais papa traitement na yo pesa rango sur base ya ba produit nini ngai na kende ke penza na ba produit ya biso ya mboka na banjete na za banjete sorte ya banjete na kende ke wenze ko somba ler muso uta kamboka lokola lobby ba miminga ba produit uta kimboka yake banjete na tokisi banjete musu ya ko tuta par exemple lokola oyo mono yo na zo sala moni poudre oyo ezali pona ko baka bo ezaka poudre mi balé moni poudre to kataka pona ko sisa ba douleur poudre na pe ko kota na kati soki ekoti na kati yango ko sisa ba douleur parce que hémorroïde salaka passe moni ko la poudre eza banjete na tuti nde na ti na kati na bo moi mundele moke bon na zwaka ba pomade na zana ba pomade oyanga mona salaka mais na ba mindele moke na simbaka bombe de nerf pourquoi parce que bomoni na salaka paralysie na ko bukana mimi eza ko perkité na bamisisa yango moni na simbaka bombe de nerf mais na zana pomade nanga moko oyo na salaka voilà merci beaucoup aza mona moke abotami awa pour la qui sait ko traiter voilà azo traiter azo bateau bikisa bato même po komisa ngo kuluna te zilete ozo mona pona biso ezali serenge na mboka tozoko benga ngo iba ba pelisaka bino bolobi eza microbe c'est faux parce que bankoko nanga bazoko ko pelisa iba wana na mabele na moni na ndako na sima na mabele na sima te mais na ndako ya mabele pia
Déjà parce que nous sommes à la fin de notre émission News Dekin avec moi Betty Masengou, c'était vraiment un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission. Je pense bien bande Kobolandi boyo kibino très bien des papa Paul Alobi a traité kana union soit spécialité nabi celle spécialiste ezara ranzambe ya traité na kisite kana bokoko na mayelo ya zona mboka ya bakoko na e yango a traitaka. Donc nga vraiment nazo sabino nga moko na témoin au killer nazo mona ne bato bazo bikanga pe nazo déjà kis nanga papa Paul apesinga donc Jean Bilongo pas vu à maman Angèle donc Angèle en Pilao a pas vu à Josué Foncé la vu à papa Davumba m'a pas vu à de yo so landa biso de partout aux ali komi tungisa mate ozo bela yo moko yebi nzoto na yo on a besoin force ozo konzo on a besoin obetaka ba ko ebele on a besoin ya kobota on a besoin AVC sala yo et où meli ozo na yo solution otamboli na mikila poto na ba hôpitaux et belé na bambeto hôpitaux koti kutu donc olembi benga kana numéro na nga Betty Masengou affiché 00243 89 95 32 048. Je reprends pour la meilleure audition 00243 89 95 32 048. Et ça déjà affiché na ba télévision na bino soro bengi ngana koya et pas ya papa to ba kis to rotinde la yo puis to so montant nini o kis na kis ça na prix nango na ebinda ku place to ça awezanda ku place papa tretaka donc Rosala vraiment déçu. Merci beaucoup déjà na John Lubila l'exceptionnel depuis les États-Unis many exit. Merci na cadeau nanga donc merci beaucoup na William Afoso en tout cas merci mon frère cadeau on a zwa kango anniversaire les gars qui toro makasi depuis Luanda babi mon maman Henriette grand pétrolier na compagnie à Sonangol. Merci beaucoup na champion KMB na Kenya Blaise Kavaigo na Kenya la joie Amado Pichuna ma belle, merci pour mon cadeau, mon précieux cadeau de la part de la joie Amado Pichuna. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que c'est Nathalie Makoma, promo sur CP La TV. CP La TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à CP La TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion awa. Et zaline kopé la moto. CP La TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt.